Atabato bakoboya yo bakolinga satana yo kufela kinga oya mokole kaina lingi kono Yesu Masia Haleluya kaina lingi kono Haleluya na Yesu Namo Hey Yesu Nakobanga Nzambe Haleluya Amen Haleluya Haleluya Amen Jérémie 18 verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai préparé contre vous un malheur. J'ai médité un projet contre vous. Mais chacun de vous revient de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, ah c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons, chacun seront les mauvaises pensées de nos cœurs. Alimbola na lingala. Yawa lobi boye. Tala. Na bongisi malheur to mabe moko pona bino. Na bongisi projet moko pona bino. Kasi moto na moto alongola banzela mabe na motema na ye. Réformer vos voies, c'est-à-dire bon bongisa nzela na bino. Na misala malamu kati na bino. Merci. Meyoka ayanoli nzambe alongwa toko tamula kolanda makanisi mabe mitema na biso. Ayoka nzambe asengi epa na moto a réformer ba voie na ye ba œuvre na ye. Mais moto azobanga nzambe te Kita kitu wana sima makolo pasi tuzo makonila ye moto azobanga nzambe te a répondre pe alongwa akosala biso nini tokotambola kolanda makanisi mabe ya mitema na biso yaya moto abosani ke l'homme ne pas mettre de son souffle yaya tala moni nzoto oyo ata osali lolendo olesi olati so mimoni un jour ekodecevoir yo un jour ekopora nazolobela motu mo paster nzambe amoni alinga sala mabe moko mpona bato akebisi bato olobi tala moto na moto alongola misala mabe na motema na ye. Réformer vos voies, c'est-à-dire 2020 peut-être otambolaki bitambola tambola mais en 2021 il a changé tambola na malamu soki misala mabe ezalaki na motema na olongola nanu kotisa misala malamu meyoka réponse ya moto yauli alongwa akosalanga nini akotambola kolanda mabe ya mitema na biso yaya nayebisaka bani na nzambe soki ozobanga ta papa na maman boti te banga ta nzambe akeli yo vraiment. Merci. Oyebi semaine kala lobi le 30 lobi sikoro moko ona sibakawa ya première fois na ngana kota na border ya soko za motema to kota na border te to musono za komona boza na balai ba misa mwasi to ko tali mo bale kitoko ya bolungu babo ba likolo bo bazwa ba likolo bo ezaka po glace na nzoto esila glace esili ba vinde ko bazolali ya bazubi historiko ba pasoni kumoyo ba bisi biloko ndoso akati ba tana sadi bazuba koto bazokoti ya otala mobali kitoko tali mwasi azokota mabele na ba koto na libumu ya dole mo babendi miso ba bisi ba ko tia ba kol ya usa lolendo nini ya utakolimona kola nzamba zate maladi obendo biki na ngo mutu susa bela koti mabele ya kuza la tere zambe susile zalia reforme ba vona yo ya bongisa banzela soki nzela ebebaki motema etambolaki mabe bongisa nzela ya
tambola malamu santa naza kokomisa moto opriye santa naza komemisa motema moto ye moto akoma totui oza kosala liboso na nzambe yomona papa mokolo boye yaya banda botama eglize akota te asambelaka te grade azomaka ya makila bato mituka ya makila bato balopango ya makila bato bongo papa boya soki mwasi ataka loki apesanga 3000 francs pa manatonga meshe oyoka réponse kabwaka singe mbongo na nga apasi mbongo apasi ebale nyonso eyebai kwiti etyelenge kwiti soki asi alango nasi akwiti azoyemba na kokende te na kolalawa musicien mpe kuna azotala azoseka ye tata mokolo alalaka na baa mosusu abakisi alobi okozwa maboko pamba okozwa maboko akoloko kongo kilo soki mbongo esili omoni mayele bandi ya mbala oyo age ezopusana liwa mpe ezali ya merci mwasi aleka te loba na nzambe elobi sepele na mwasi ya bolenge na yo lokola motema ezaka mabe makanisi mabe mwasi aleka te oyo kitoko oyo bien kakutu na lingaka oyo bazaka na babasin kuna tuna bapapa yosepela na waza na basin wana bomwashi na ndako kaza na bakantine na bakopo na baluzi okupela basin bongo bakantine na bakopo na makanisi mabe motema na ye otala jeune garçon kitoko bonani sasa sokomoni jeune garçon aza koyoka maloba nzambe esengo seke mwana nzambe yaya ate bamela bangi ate bamela agene soki kuna si akalingi mato ya sa tokola soki ekuma kuna drapeau bantelo nzambe misato otalaka démarche na place lokola moto asumi na bilamba yaya oza na boloko asi ata kasi komosa azeke le salaire du péché elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso motema elingi mais un jour tribunal na nzambe ezozela zoto ekokola merci otala jeune fille kitoko boye sante bien mpe yaya asambelaka nde malamu te osala kolona batata mikolakisa sa le petit qui 18 verset olobini mwana nyonso amonaka bolumbu ya moto amoto aza na bilakele mabe tala malédiction bongo azolata mabe na nko na motema azoloba nini bakosentir moto mpe azosentir aza te yo moko oza komisentir azomo akangana bio na beni kangana nini kitetela elamba moto aliboma moto nyonso libanda libumu kuna polele okwa limba batie mate otala mwasuya bakwa okwa makosa kombe mabele nyonso libanda yaya ata mabele libanda ngo ezalaka asi atumikitino bana sengisi mwana papa na ye bakombo bana koyoka na bible bando ya nzambe lamedi Dieu merci c'est du pétrin c'est la vérité papa péché mwana ndo ya nzambe melanga koma tata mona koyoka tata mona kuna abaranko oyo asoba na ganda du pétrin Amen, pastor. Amen, pastor Kayembe. ozongisa banzele koma kitoko yaya partout nazobondela yo tala 2021 mopepa sika etambwisa bomo na yo wakala wana etikala abone 2021 tambwisa bomo na biso amen bakanisi mabe na motema bakanisi mabe ka na motema obanga nzambe te yo ozwa libala natelemi na journée de la femme na zando mama moko azongisa mokaye ya bazo makamikolo 5 na ba nayoki mpasi na motema mwasa libala ekwanga mwa mesi kabelo telefone angoi kwa libanga nie efwa mafuta wana 5 na ba yango nalobaka mingi na radio liberté otala mama boti mwana elongi lokola bernard maboko lokola andré talo lokola kaso elipapa azali ya mafuta azali ya likele bazali image omoni image omoni na lano yangabara koroboro chilekebere otondolo makakuta koroboro yo moko oyo moto aza kolona monda kobuka osala olendo kopola biso wakabo mateya na ntongo boye donc papa lobi bamama tobongola mitema bapapa bolinga banzungu na babasin
banzungu na bakantini bapapa botika makambo tozokende wapi bitabi botika bolinga basa babase bosi kobasa bandako banzungu na bakantini nani akozwa